Ndenge na tangila ndenge na comprendre makambo na yebi ke ndenge nazo comprendre eza ba sentiment mutu esalaka bango na ndenge na tangila ndenge na comprendre makambo na yebi ke ndenge nazo comprendre eza ba sentiment mutu esalaka bango na yebi te so bazowela nini na yebi te so eza nini po na minute obiso nde tozobina na yebi te so bazowela nini na yebi te so eza nini po na minute obiso nde tozobina mutu aza posa ya ko défendre Kofi to azaki na posa ya ko défendre Kofi il fallait asala ngo avant mutu aza posa ya ko défendre Kofi to azaki na posa ya ko défendre Kofi il fallait asala ngo avant ça makambo na ko mutu ngo obo lobela lelo ayebi de makambo te ça makambo na ko mutu ngo obo lobela lelo ayebi de makambo te bozangelo wa oloba pona mito pona ngana yebi kelo ko baksiza te no ceci boloba no ceci bosala donc en lobesila bomo lika bobongisa te bobongisa pa nzambi na CA isimba sute te bobongisa pa nzambi na CA isimba sute ngai donc wala pena na force te eza kati nanga siko ngale molelo no somtasala ka ya omoni so mutazo baba baby sai pa mutu boy non o mutu wa koma ba baby sa mutu te balakisa mutu te nyoso yo kolinga okoma kande na yebiso komba muziki wana soko tiango nyoso na vie na yo okokisa makambo wana nyoso. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro de vérité ou réalité dans vos maisons, dans le métro, partout où vous nous suivez certainement. Tout le plaisir est des nôtres. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Nous précisons qu'à la prise de vue, nous avons Alidor Luye qui assure bien sûr. La réalisation est assurée par Jordan Panzou. Merci infiniment au sponsor officiel de cette émission qui n'est autre que Yadjani Sita depuis Suisse-Irlande. Quand je cite son nom, je crois qu'il est à topé parce que c'est un homme réglo. Merci également à tout le partenaire de cette émission. Véritablement femme d'affaires Chouchouna Tatila, bienvenue. Maloris la Congolaise, Malolo, clin d'œil à toi. Merci infiniment encore à Taboufa Top Model Kitoko Tai Pembongo. Bon séjour à Kinshasa. Nous pensons également encore une fois de plus à cette grande dame Jolie Lukombo qui sera parmi nous d'ici quelques jours. Merci à tous les amis de Gal, donc Eurogal, Galois, Galoise, Nyon surtout au pays beauté partout au Bola Nabiso Namukili. Il y a Poto, puis nous penserons également na Bandekotu Oyo Bazalara tout le temps, Pembe Nabiso, le Kola, il y a Roger Deymampou, il y a grand frère propre depuis Paris. Merci Nayo. Merci na Bandeko, Nyon surtout Oyo. Bazota la Bisso Scotty Mara également de la part d'Alidor Luyeye. Mesdames, Messieurs, sur ce plateau, nous allons encore recevoir, puisque cette émission vous permet de découvrir la voix de femmes. Cette émission vous permet d'avoir une couleur assez particulière par rapport à tout ce que font les femmes, c'est-à-dire danseuses, sculpteurs, cinéastes, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le monde d'art et aussi dans le business, dans la politique, mais seulement nous offrons une voix assez spéciale à la femme, c'est-à-dire ici, c'est la femme qui s'exprime, qui parle au fait à cœur ouvert avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations et beaucoup d'amour d'ailleurs parce que le bon Dieu est une femme comme a toujours dit Corneille. Nous recevons sur ce plateau Nina Vango. Nina Vango, danseuse au sein du groupe Quartier Latin de Kofi Olomide. Kofi Olomide qui séjourne à Paris. Bien sûr, je crois que d'ici quelques jours, il va devoir regagner encore la terre de ses ancêtres, la République démocratique du Congo. Clin d'œil spécial à Kofi Olomide qui a sorti pas mal d'opus en fait. Aujourd'hui, opus surtout ils ont cartonné. Featuring Singila fait parler des gens et également featuring NASA et qui est Black je crois. Ça l'épée sous son rage. Alors nous allons recevoir une dame sur son plateau, Nina Vango déjà pour la toute première fois. Alors moi c'est 5 PC. Honneur de Tchène Sika Yabo Mama. Nina Vango, bonjour. Bonjour Alain Bélé. Bonne santé. Kitoko Makas. To sepeli ko ya mayo. Avant to kota na émission na biso ba mama bazotala yo ezana bandeko basi o bazali lelo négligé, ezana bandeko basi o bazali lelo bazali ko subir viol, c'est-à-dire na lolingi na ngonyo surtout, c'est-à-dire mona mwasi azali na ye na kimia azolinga mobali azomipesa me
au moment où on mobile azo négligé ko beta ko boma, c'est-à-dire violence faite à la femme na toute forme nango. Message ni no ki ko lancer na ba mama ni na no basi baza na kati ya pasi ou baza na kati ya ba difficulté. Bon, ça va passer maman kasi un an pour nga bina za mwasi. Pasi na bango eza pe pa la ngai donc ya ngwana. Donc eza pasi komona mutu andimaki te to akanaki te eloko moko eyelie na vie oyo ekomeli eloko pasi moko atopesa biloko kolia atopesa esika kovanda ezongelaka ye kaka donc moya monene eza te mpo susi ese kote baviole makambo ya bongo donc biloko wana nyonso fo esila mwasi aza moto ya valeur mpo mwasi nde abotaka mutu nyonso donc mwasi nde abotaka mutu nyonso donc genre nyonso kwa abotaka féminin masculin donc nyonso wana mwasi mutasala donc mwasi nde atondisaka mokili yango wana ne donc fo bopesa biso valeur etaki basi bamama tobotaka bino donc biso nde tobota baprésident de la république tobota baministre batutu wana nyonso donc soki baviole bapasi na motema bakumoko donc oyo tokoki oloba te ta mosusu ebandi olia yo moto abengi yo mosusu sida to nini te babiloko wana nyonso fo bolingaka te ezwaka biso tolelaka toya bato esengo mpo tomema esengo na mokili. Merci beaucoup. Là, c'était quand même un message. Il y a invité Nabiso, Nina Van ou déjà Zanabiso sur ce plateau. Alors, Nina Toko Tamom Toko, parce qu'on a 4 émissions Nabiso Nengezala, parce que ma musique est singapé, kokena on a nenge moroboé, na vitesse moroboé, parce que Aristote Ndonga la zola Nabiso depuis Bulgarie, batoza et belé on a minito baotala. On a besoin de Nina Jesus Koloba, Nina, surtout quartier latin Golo, moteur au Saranate. Koto ba maman ba danseuse ba tombo ki koto nono ba diama koti koto Sandra Lina lobby koto mietche ya panzi koto ça dire que mikolo va danser dans quartier latin besoin moi et belé na kati wana. Alors combien au kota na pas Koffi Olomide aneni on ni avant na quartier latin à côté de 2008 2008 ti lelo donc tout ça ko évoluer kana mo po mo konzi patron moto batungisaka mingi mazala alinga na kimia. Et lelo, c'est-à-dire que lelo permet la Koffi Olomide combien 10 ans dans 2008 to 2019 donc bino mo bota boye ba déjà dans la lekina 10 ans. Bravo, mais tout le monde ko fanda bané belé on n'est pas Koffi Olomide. D'abord idée nanu ya yo kokota na quartier latin et uta wapi ko bino bandaka na ndako mbala moko oye pas Koffi Olomide to uta déjà autant la peine à moi quelques orchestres ya ba cité orchestre mesusu en fin de compte oye ko succès pas Koffi ni na vango aza danseuse ya mutute quoi donc na leka ipa ya mutute na banda ba mona quartier latin par formation na ba on les a pardon ils a orchestre te on les a un groupe à formation ils a qui ba bilo mo lo kwa école de danse kobina penza na kati orchestre na za danseuse ya Koffi Olomide formé par ye moko mopa mokonzi. OK, merci. Tango ye quartier latin okuta neti ba danseuse nini banani okuta na kati ya quartier latin ba danseuse na kuta na kati ya quartier latin donc ina pesi mbote na mina gondi na kati ya Dubai donc master nga mina gondi na kuta e taka yi mama na Balmina da pardon na Riva mina gondi na kuta mina gondi na kuta Valérie Lito Patricia Patak Bobby Brown bon nakuta mo batebele Laetitia Orblan nakuta mo batebele Joël Lumière Chira Paul Natolo nakuta batebele misuna bosani okuta batebele misusu oyo bosani yo muto uti na yo ndako oyo na quartier latin za orchestre moko ya munene esalama ina no ndenge nini base au commatina niveau que Koffi azwa parce que c'est ils quand même facilité déjà auto temps déjà plus de sud dans 16 ou déjà ma casse ba no bina pe bien et ça la mandenge nini que Koffi Olomide andima bon nga nazaki déjà Raïset na Raïset na école de danse ya Raïsa Vambili la Queen donc maman mokonzi nazaka na opana ye wana zo former biso na école de danse na banda déjà ko bina déjà bien pour moni makambo bina o so botama na ngolo kwa don
donc au mona pasté au nyoko maté donc forcé té neti nga na forcé té pona botama nango donc zelo on a mon nzamba tiango katinanga pona lela rangonde dans lela ngolelo pona se retrouver donc nazala bien. C'est vrai, oui, au commis, au kuta quand même ba grande sœur na homme sous parce que ba ba misu ba mi kolono na âge, au déjà kuta na katia quartier là-dedans. Ambiance na bango et pas nous ayinde. Est-ce que ba ndima ki on a bo pétenyon surtout moi zo aka ne bino basi bozala apeza la kipe. Zaki j'étais donc batumi ku bakamora ti lelo donné ni na kota pe na vanda po misusu pe na yebi ba ya bakukati bakima. Donc il y a parce que série wana donc so lié au tondité donc oyate et oyate donc mona ba matumbo li moko boye donc bilo mo be ka okokate mais loko ezaki sika na sepela kina zala na kanga motema na matumbo li na bitumba la nyonso koboto na nzima ki yango lelo na za à l'aise na pembe na mopa mokonzi batu misusu pe misusu bakenda balongwa donc to tikala mwanda mona batu misusu sika. Est-ce que Nina c'était aussi au coup na pena makambo ba benga neti ba blayer yo habité o tu es sika il faut mon neti mo ba phase olingo bina boye moko so ba bloquer yo te yo sala tsa ban ko moko boye pe est-ce que pe komela yo tango komi pe na quartier latin bon nga mona seka makasi so tuninga question opo donc na kota na mofli nga na mwana matiti nga na mwana oni donc na ma tétoise donc né grandi donc nga na mwana oni jamais na woki nsika mo boye so ndeni so na za na nga kimia na memi na nga gombe mais soko yelinga na zongelo na commune o mutolu na nga ekundama donc okokati donc ba meka ka basa nga zongelo pe ndenga brutalité pe ndenga commune o mwana oni donc rendez-vous na Soweto donc bongo Soweto donc ba biloko wana ba blazage wana ba beta basa bonga biloko wana yelanga tipo na yeba ke danseuse moko ameka kana ebite so batinda ka yeme kana koti net natandeti na koti lundi mardi na bundi pe mbala moko mutu na mutu azui par na ye pe abangi oaze lema tina to yesu ezate to komaka ba master donc un esprit po na kota lundi na bunda mardi donc koti lundi au bundi mardi parce que mardi bituma na pe mardi olongi pe na longi donc na longa kutu do jeté non ye bango lisusu donc na tema na balcon fille yango azaki na se donc Olga azana ngula déjà comment ya mama ya bana na libala na ye mbote bele siko zali donc atelema na sazo loba nga pe kuna do na tomboka mabe na kitati wala do bitumbe inda mabe do banana na ba oba betaka na ba oba fingaka muto mtatali ote ote opena do waza ama tata baono so baza matata oyo élément ya makasi alors moi na oni à côté na quartier là alors tout ko tasko na moi Katia Masolo Koffi Olomide généralement lelo tout autour de lui moi mon qui ba olobela bolamu na ye ba danseuse moi mingi ezaka te viona te ye penza Koffi te verambo te mais yo sikoyo ko fanda ba ton nyonso to fandi pembe na Koffi Olomide tomi tuna yo oza na kati exception c'est-à-dire yo oza na kana yo ba déranger yo te yo makambo ba ninga no ba kizana nango Koffi Olomide yo tikala okutana nango te. Bon, ndé tinga po na nga vraiment donc na ndenge na tangila na ndenge na comprendre makamu na yebi ki ndenge na zo comprendre eza ba sentiment mutu sala bango donc so la ba sentiment ne mo ba sele oponga banda na kota quartier la tête 2008 lelo 2019 naza na nga onaza na kendaka musala donc nga na kendaka musala yango pe na sala ka musala donc ndenge yo kendela ki makamu na yo osali makamu na yo soki ndenge nini otaba tunya son non nga naza mama ya mwana na ozala pe mama ya bana na kati ya ndako na ngai makambo nyonso na kati pe makambo histoire oyo tobeta lelo ekosila donc nakoma pena mwasi ya mutu donc fona yeba eloko nini nazosala eloko nini naluki so na moni yango eza moto na olinga kopusana te po moto basimbaka yango te ata na pelisi yango na pelisi o moto na nga nazolamba eloko boye me ntango epeli da nakomobanga donc nakomosimba eloko mpo na mema moto wana ozomona donc so eloko wana eza mabe na kopusana te nga nina fango donc nina vango ayaka mosala nalukaka mosala Koffi Olomide patron na nga alukanga te donc avanda na ye pa na ye na bambongo nde na makambo na ye nakenda koluka mosala yango ti lelo nasalaka mosala donc mutu na mutu ayebi oyo aza. Alors, Koffi Olomide, c'est vrai, tu le vois tout à l'heure que Mutuna Mutu Ayebi Oyo Aza, Mutuna Mutu Ayebi Opea Lukaka. Alors, en parlant, il y a
Koffi Olomide n'a pas danseuse, histoire isolée entre Koffi Olomide et la danseuse. Alors, ni n'avant, tous à la quand même, moi, polélé. Non, mais comme là, tu es comme sous master, na auto mutumoko, vous allez ramener na quartier latin, et tout le solo, peut-être mabe oye, à Koutani nango, na quartier latin. Non, mais comment tu? Tant na obete oli solo ba mina gondi ba nela bilongo don nela bilongo ba mina gondi ba toto zaka na ba biso yo na ebiti soka ta mukolo moko to leka les missions donc ngai pena na kenda musala na makambo na te na ebelo monte na ebelo monte donc on sait la sentimenté na kosa pete na oloba yanga donc o ngala yebi o ngala yebi na kenda musala o ngala yebi donc mutu na mutu nde na zo yebiso azala makambo na yepe ayebi o yaza. Donc nga yebi ki na part na nga yanga ngwana lelo ba danseuse to tu mona ba ninga no ba danseuse ba ndi moko benana j'espère quand même aux ala tout le temps pe na internet total ma ndenge sala maka et ça la konini komona ke ba ninga no ba danseuse tout le temps Koffi asala kinga boye amema kinga boye tala kutubi kenda ki bizonga ki boye na boye yo sala konini ntango total ba émission ndengwa. Bon, ça la nga passe. Ndeti be mission mususu oye ona otota mikolo. Bon. On émission ni wa. Ouais, bon te na tant comment muté do ba émission kana tali mikolo yo ya batu nyonso do batu mususu ba bina déjà batika pe na misusu ba émission kaka. C'est-à-dire batu là. Na ebité so bazoela nini na ebité so ezani ni po na minute obiso nde tozobina. Bisone tozobina bisone tozana na kati ya quartier latin okesa obambazo lobela Koffi Olomide oazaki patron na bango o lelo azape patron na ngai na batu misusu ayebi makambo yote babundaki basalaki basola ayebi na ngote donc ayeba te eloko moko te pe mutabetele lisolo azate donc ayebi na eteka bisone to donc nazo kamwa bazoela nini eza nini to nini neti na part na ngana koloba ndeni mutu aza posa ya ko défendre Koffi to azaki na posa ya ko défendre Koffi il fallait asalango avant donc tant makambo ezaki no moto pona nga moto penza ke donc solution ezaki te batamaki balobaki te babangaki so pende ni nde basalaka siko na minute oleka o défendre neti par rapport à nini o c'est la sentiment on obenga o sentiment pourtant makambo ezaki moto ozaki te ke tomonaka te mission moko te biso tout total rabatela ngo total ba émission ozomona ke mutu baleki o te ngai te boye mutu tout azaki ka ke atia liloba na kati ya likambo mpo eya moto na o amona kina eloko te azoloba kaka na wayebi pe eloko azosala te azoloba kaka mais lelo sikoyo nzambe abundi likambo mpo biso tozabwe toaki oluka musala tozapi na posa tosepela lokola batu nyonso na seka na kende pe ba place ndeti bona voyager Afrique partout mo pa mo contacter na Afrique na kendaka nazalaka wana na beta concert bon biso bon potonde makambo po 2009 yango bakendaka Zénith tant bazongi nde makambo pe banda ti lelo Koffi Olomide beta 10 ans na kati Kinshasa na biso to kembaka to kembika ozomona donc tozape na posa ya sengo to mona pe ba place bango bazaki bino bosali makambo na bino esili après bokomo luka siko na tango baninga bo bebisa izalaka bongo te ndeti nga pona ngande bakoma ba mama ya bandako na bango na bana na bango na ba foyer na bango do ba lobela makambo luka no ba solution ya ba famille o batikaka po kuna mundele azofuta na ebana azofuta na ebana azozwa bango en charge makambo so ndezala biso tozo luka tozo kemba po tozala bien siko tango osala ba biloko abongo po obomela ba ninga to posala ni do sala makambo euta na mutema na yo ko c'est la sentiment ya on obenga un sentiment po mutu balekaki po mutu balobaki to mutu basalaki eza bien ti sala makambo na yo po mutongo obolobela lelo ayebi ni makambo te. C'est pour dire que pour na yo nina il a fallu ba danseuse au lelo ba komi ko sala ba émission pour na tina na kokota mamba Koffi Olomide au moment ba tika déjà mamba ko bina bino ni ba to binaka il fallait baba nané ko réagir to ba côté la Koffi na moment au monte pelaki et ça la télé quoi mamba sili ne bango ba ya olobela 10 ans na Kinshasa to mona émission ya défense morte muta défendre o boybo to mona yangote 10 ans na Kinshasa lelo muta oleka ke o nga boy kuto aza mutu malamu bayebaka mutu malamu na tango apasi moninga malamu na tango apasi biso ko tokuta lilobana na mokili ozomona dans tango apasi bomona nité bo intervenir te bozaki pe ba témoignage po boleka i place wana
Tant boleka ki déjà wana il fallait boloba kete boye bavanda na mabala na ba misusu bavanda ba makamu na bon alelelo yo muta batu akomi na yena makamu ne mususu esimbi nango o boloba ki ane stili ai bozangelo wa oloba pona mito pona ngana ebikelo ko baksiza te nyonso si boloba nyonso si bosala donc malobe sila bokomo luka bobongisa te bobongisa pa nzambe na CA esimba sute botubela bazanga ba pasteur bozanga bato na kosela ki na sala ki olobi ponga so ba salinga yanga na oloba yanga dans oloba yanga naza mutu na mona pe bamba be na mona pe malamu nde peka kofiolo mide patron na ngai azali mutu azama mabe na zape na malamu ne donc mabe ya mutu na se na moyi otoloba ngoti to tikela nzambe a juger mutu na ye vous comprenez donc a juger pe lokola nga lokola bango donc ngai so na moni mutu wana mabe pona zana kanda ngai pe ba mona nga mabe place mususu nga pe na zana berere na zape makamsu na loba pe na lobi on vite muta esui mutu na motema menga na monika na lobby donc nzoka ndena déranger mutu donc lingala ona lobby nga na mona na lobby ngo bien mais yeno na essuyer a moninga mabe mais na s'excuser te na comprendre te l'élection na koseka mais essuyer poni te mutu wana pa lobaki ni no sayenga boite to tiki siko yé na nyonso wana ya malambo mona ka teka ya mabe donc na ba famille na bino na loba na bien na ba foyer na bino atako to na longo no foyer na ndeka boza ba famille na bino po ba famille ba liaka mbongo na ye ba liaka ata 100 francs oya ofele bazwa te nandike osali no pe musala to sengi bakabelio no na mokito tala kama bite to tala pe malamu aza mutu to tikele nzamba jenga pe na lala banzana quartier la te na lia pe tango sengo na sepela pe pona comprendre que te ba kubisa esprit na utindako fona mona biloko yo fona mona po esa nga bien mais na zaki te ko felo mda bominga nzala pona tika bo libela non ezaki eta musubi loko ezana ngombe bafungoli cuisine te yaka be esprit moko boy o lelo ke oyeba poto mbona ba risque o kende na concert boy bitumbe bimi ta mususu bino bokomi mutu na muta komi kimisa na ndenge na ye boyaki ensemble komi o kuna bakomo landa ye wana musubo donc kulu ne koti na concert o se défendre ndenge mo pe na lelo ne toza boy donc soki na laki nzala to na mona passe eza musala na ponaki eza musala papa na ngati mtapona mama na ngati mtapona na lingaki yango il na sipela déjà te ka kelelo komi na vai na kiti boye otelinga micro alendele bandi maman kofi boy te bongo te ata mkolo moko ozaka na problème tam tu fendi mo ko kakate problème est ko les 19 follow ti les premiers to les deux ba azwaka mbongo na pesa ko kanisa ta bolamu moko bino bolamu nyonso boboka na poubelle yoko na loba mutu aza mutu nzamba sala botika nzambe moko a juger batu na ye donc biso to se juger na raté donc na zu mutu na juger na tie bani te ngapina na berere yo point berere ye pas na berere tam sukutu oyo zo loba loba mpe ba loba ese sila et yo kana trop mais oyo salaka et mona na tebeza makasi ko le kawana zo mona to tika biloko o. Mais Nina, je crois qu'il y a eu quelques émissions total pekota là on va comme ça dans ces albi que non mais beaucoup de danseuses bazo acquise Koffi Olomide qui a violé Kabiso, Asala Kabiso boy. Mais ndeko on a précisé albi que non, la plupart des cas pour tes abino ba danseuses ndebo comment ko violer ndeye. C'est-à-dire ça karaté que bino ni ba la hote bolba que non rambo ka muta kenda ko sa mama c'est-à-dire que bino moko ba danseuse pe bokenda ko luka ye moko na makasi. Yo za na kati ya quartier latin ndiko na ko kyo za na raison toi za na tort wadeti pona ngai no pona loba no makamba bo na ebite mutongo na no wana na ebite bon so pa loba ki yango na ebi pete do yebsanga no ngala ki ko violer no patron oyebi no ba patron de bazakana to bazaka dire no ko sauter batiaka biso pena na place ke muta musala nga boss po pusana fausse l'audience donc pas mapamba boyika place patron batavani na poussa na bando soki ndende boloba viol les af et facile pour na loba mais ça passe pour na sala na loba viol na loba ni na loba boy na loba kana mo viol mais pour ça là ça passe ce que ti moto za na procédure belé pas comment a confirmer likambo ane ko kisama bilamba ko longola to lata na combien de bilamba ti na bandi kana na ti na chemise na ngabo na longoli yango o eza na kati kwa soutien na longoli sous-vêtement na longoli pantalon na longoli donc na longola biloko nyonso na alaki ko mila isambeto botika ba biloko na laisse na mbeto pona benga ba violenga non soki likambo zate bokosati viol eza moto aza inconsciente
donc na yebi lo moté detinde na olika ngala nzende bande ko ya boya lende le so émission na biso boye ya gu émission ko leka émission nyonso yango yo donc na olika ba lo kanginga ba longoli ba kina na place moko boye do ba longoli ka ba na kana ki yango te na yebe ke na zoya direction na ngezaki ke na zo kende émission na nga na alendele na sa makamu na nga ya carrière na ngai na lobela o na lingi pe o na luka zomo alanzela kuta ndeti na événement mba violenga siko wana ne lo bapena ke ba violenga pasi wana ko sina ngala mutema te botika ko kosela mutu makamu o azana foyer na ye azana donc aza père ya famille aza responsable azana bateau ya sunga kandeo ali bota na ye dona ba kiaza na tia mpena responsable na sangiso ngonyo sopo to tika ko lobelo ko wana violence ba procédure belé kolobango eza nango facile alors nina vangu koza na kati ya quartier latin jour pour jour ba nezulikana ebele c'est vrai lelo est-ce que na monde ya musique monde ya danse est-ce que muta occupé comme prendre en charge c'est-à-dire que azoboko la mwana aboko la pe famille na monde kako ya kobina oyo kaka c'est-à-dire mosala mosusu te kaka oyo ya kobina moto pe afutela pe ndako azobokola pe bana famille na ye na kati ya musique boy bon baloba nini balobaka ke esika okosala esika olia ezaka bon donc esika nazosala nazozona ngelo ote jamais na kosala nkaka ya basaki eloko na vie po ebota eloko moko boy o lobi yo sepela pe otanga ngolo kwa souvenir nde lelo ni na vango za ba souvenir ebele ya musique na carrière na ngai do na ba souvenir na ngai donc tout ça comme ça pour te se retrouver letinga na bina na orchestre oyo Kofi Olomide mon boss afutaka bananga na kota quartier la te na ba ser na biso ba tika ko bina ata ba oba sa ba débat na bango na ba o mususu ba fifi ba Rosette do ba ser wana ba yebi ke ba kutaka salaire donc na kenda ka selo ndenge na kona ka bango ba zo ba salaire na bango na yoka ka ba sangonde pe na kenda banda na kota ti lelo na zo salaire tala ka ndeti Kofi Olomide uto sa 2 mois na ndam do 3 mois kana poto to zo salaire to bina raté donc 3 mois tozo salaire na biso OK Kofi Olomide te muta futa bato ba futa bato na bureau donc au moins apena sipo jazz a futi donc combo na nga ba okoma nina jamais ba ozo enveloppe à l'ende le ba pesti nina vango jamais donc ya nina vango za nina vango ya mina gonde ya nela bilongo za nela bilongo ozo mona donc na zui na zongi 3 mois ça ina poto to répéter ata mukolo morote tozo salaire ti lelo tozora salaire donc la sala musala pona se retrouver neti lelo na mbongo na musique nazo bokola bandeko na ngai nazo kipe bango na oba zo senga o ezo monana so senga loko za $100 so na 20 na peso nano ozo comprendre donc eza déjà que ozo lia yango bébé unique na ndako azanga mkuwa aliaka nango ndako na futaka nango donc garantie wana eza musique na ngande pesa ngamo so na vanda kana ndako na ngana zwangoti tozo mona batu po atia ndunda na mutu a souffrir akutana ba makambo ebele akobeta lisolo te ya petezate ozo mona donc mengai na sara musala nanga ata ba ebisinga rap 9h21 na konzima yango pona nzima yango na luka yango tant na 6 rabona yo kam temps passe moyi boye mbula pe msupe beti boye tongo esila yo wana OK mais tant ba futa nga nyoso na bosa na yango ba moyi ba mbula na koma o calculer lo mususu on a zaki na posa na ngona sombi wala na posa na ngona sali donc eza bon do apesa mutu mbongo na eselo musala na do to futa manano na ancienneté na travail na présence donc er nyos ozo ya ba rep to futa ma bon net yo ya no musala te donc o yipende ni salila yo net nga ya musala na ngona mériter pe on ozo sala ozo mona donc eza bon donc na musala na musique na sunga maranango na sungela rango pe batu donc oya moni ya ye esimba te donc aye bandenge ni osala toza batu mi bale to landaka nzambe na batu yango te donc so moni ya batu esimbi te ke no pa nzambe ekosimba alors déjà tout comment yo kapé moi mimi na monde ya musique balobi bino na bino jalousie les cas bino na bino bokoma banzela kisi mbasu epai mabe epai alors je me pose une question Nina est-ce que dans la carrière na tande au sali boye okutana déjà na makambo oyo ya kisi na mamba musique kisi ndeti ndenge nini na simba to basimbisa nga to ndenge nini kisi c'est-à-dire que nena bina kaboye msona kutana pena masa na ngama ko bisanga kite nina obina na wabia mais il faut to kanga nzoto koto pe bisusu ofandi retour ya kisi moko boye bisusu mbasu mpese nizalaka parce que babi
tout autour il y a bino danseuse bino na bino osala na ba jeune. Bon, des types na jalousie na ko défendre ngo te ke na lo baké ezate ezalaka. On a kuta yango na musique. Ba donc biso mona ba tout osala pa na bango te. Ba bango na bango no ba leader. Ba auto bien ba patron. Ba sala na no ba jalousana. Vous comprenez? Donc bango na bango no ba ezarabon. Biso pe ba to sala pe bon ezarabon no mututa ko linga ke voyage junior soni na vanga kendra kaka. A okende sko pa patron. Aki osala ndeti ki akoma ndeti enfant chéri donc asala ba oui babilo mo bo kende ti yote da ba do boma ko se ko ba makambu ti bolingo ba do kita mukie o mona voyage boy ba ti yote mozo sala musala pina ke o ba to azomona ate fi azo travailler mais okende raso pas été pour njoka ne muninga no kaka wana aki osala sa babilo mo boy miso pa koti na okisi ke yende azala ka ba ninga musute. Donc parmi donc qui soit les algouans parmi ba tsoba okende 6 nazala 4 nazala 3 donc bilo yangwana bon au mona pe misu ba kenda te to zape na batu misu banda kota ta kisanga na kenda te po essayer invité wana msu yo motel pe bo aza apprenti e bazola kisaye okeno te misu pe zape a travailler ka kenda te donc wana misu pe ba moya ki kota mi wana donc ndenge zala ka pona jalousie vraiment ezala. Mais est-ce que vous avez déjà victime ya maladie mo ba bois ki le pe na monde ya musique? C'est-à-dire que Msunzoko, MPC, Mbasu, ba maladie za mama ebele pe comment écouter. Ba maladie wana nyo surtout na iba kombo nango mais pas langa ekota te ponga ndi na zala boyoma na dona monde na tema bo na TV na oloba na sala ba jete soka na monique eloko étrange na nzoto na ngai ne bimi bo na nzoto na yeba kite na kana ite donc fona luka solution donc na moto do eza yo mto tinda ke za te donc na okende makambo na osala moto nyo surtout wa zakile kama otaki lo ba yo pozo yayo ponga la yaki musique o nzoto na nga te muteke lukango ozomona donc ngai nde na yaki na sentiment na nga pe na loketo na ngai o mususu bebisanga mipende to bebisanga nzoto so salinga ngo na ozongisi lwango pona na obango te na lobango nza te mbasu te nzoko te po na mérita kozwango te. Mais est-ce que Ezaka Kobanga peut-être parce que d'ailleurs on aurait appris que vous allez être timide avec Kalwando le matin. Mais bato ba kama ka bweni na koma mutaba fasa koma moso akatani mais est-ce que yo sa to lo nini musique ka ne échanger bon to mokili comportement pe bato mokili pour ça peut-être changer bon. Non bata mokili nanga pe na za muta mokili na yo poza muta mokili ya côté donc ezaka ke musala o na pona esenga na za bon donc musala o yuma ali eza oza yuma o lingo bima yuma te donc elinga yuma te elinga te soki timide elinga ngote donc musala o fozaka oyo bato ba omona na o ba oluka donc so ba moni ovandi yangwana so ba luki ba moni pe yo donc oza bilo mibale o ba oluka na o ba omona donc yangwana ngala banda ko lubate so na komo lobeza musique deti so na banda ko lubaka tendi na zaka na kala mebo ina olubate na oluba na oya na ngati boye mais o musala o na kota esenga ka bongo donc na loba na musique na koma lo yenge na musique donc nyoso wana do esenga ka ezala bongo na koka mobimba po kombo na musique ya so na ba 7 lettres beso na bosenti donc eza na onka facile pour na komo mais ko chance ko nyoso kota yo donc so bali ba m wana ezape lo mususu i wana ezape lo mususu s wana donc choko sisa nyoso kotio donc na kata neza lo wana ti okoswana so banda ko lobate okoloba donc so koti nyoso kombo ya musique na nzoto no donc okobunda okoswana donc nyoso okomela diambo okomela cigarette okomela masanga soki olingi so ozwika kombo nyoso kocha na nzoto ozomona etinga bo na melaka na masanga te na melaka na likaya te na melaka na cigarette te mais so batienga na yo moto omeli quit wana na scène tamso olela mama oh siko obike makambo obike emo kamisa biso moto mona video ne wana circuler ne ozo balukati na c'est tout mais déjà ce moto otala yo na kobina amona ka c'est comme si on est fille on dirait a chekwiti morboy donc eleki na dose osala ndenge ni siko okomana apparemment ndiro longwa na monde comme na monde mususu osala ndenge bon eza musala na ngai donc wana pena na force te eza kati na nga siko ngale molelo no somtasala ka ya omoni so mutazo baba baby sai pa mutu boy non o mutu wa koma ba baby sa mutu te
balakisa moto te nyonso yo kolinga okoma kande na yebiso komba muziki wana soko tiango nyonso na vie na yo okokisa makambo wana nyonso do batinda moto te ke ni dans zwa cigarette zwa diamba zwa masanga batinda rate yo moko ndo osaba sentiment na yo ozu biloko wana so tiango pana ponga nde naza boye na mila biloko wana te me na vanda kana batu bamelaka na tambola na batu basala nyonso me ngana zate me soki batenga na yo nde na scène. Donc nga mona bike olela mama po na sala ba spectacle o esengi. Donc na komara déjà na scène, donc na kando lobby, donc na changera déjà. Na longoli eni moko, na komika ina. Poso na chawoni na ozonga na ndabo. Donc ina wana to na koma ngu. Donc na ebite na elongi, na nzoto na makambo so na sala donc ekoka na makambo na oyoka. Na koti na radio. So ezaki radio na koti na kati. Na longoli ngai na na tiango place na ko tiango na jusqu'au musique na ko tiango kati na donc au kati. Mais vraiment tu dis que eza esengo puisque tu as belé au bout à la biso et puis on va continuer à soutenir biso toujours infiniment merci. Pour la suggestion, on remarque que le numéro est affiché donc on a assez beaucoup ko benga de temps à autre. Vous avez besoin de passer vos messages, vous avez la publicité, à la promotion, je crois quand même à travers ces espaces aux nouvelles tendances, ces OP Sabino, beaucoup qui peut diffuser, collecter Sabino, Nabino, pendant qu'on fait découvrir un web à Batebele ou Azota la Bisso. Et puis, surtout, vous avez besoin de collecter numéro, vous allez afficher, ou qui peut benga de temps à autre. Service ambitieux, mais qu'on étudier, quota la nini, ya kosa la peau, enfin que tout y a Mbappé Bino dans les jours à venir. Alors, Nina, tous on a ce qu'on a tout cela par rapport à Nenge ya Kibomwasi. Qu'est-ce qui fait que bah danseuse boza na ba difficulté à kobala? C'est-à-dire moni ce mutu talibino boy en principe au moins mutu baolula bino. Au moins mutu te petwa na ngai fona zalaka na ye. Ngai fona bima na ye. Mais après un temps, ils ont vraiment pas si on appelle que non mutu super danseuse abimi pe na ye oui kobima obima. Mais après tout rappelez que non et comme une relation moko sérieuse ba comme team ba ko bala ba comme na ba projet de ça non ka wana jonanga a tozalaka na mutu wana et après bokabwani izala pona nini bon oza au moins donc au peneza na question esenga ki pena donc otunanga ndi na vandi boiza bon donc na CP dans la question on pona répondre dans na zino esenga na tikati nanga toza basi bon omoni musique obiso to kota na danse obiso to pona tamusu mutu mususu kando lobi mobali nanga oui ezala bon supposa kana okabwana bongo kaka tamusu pa zaka pa na yo na quartier latin azupe ka mususu na quartier latin soit ça changer orchestre donc ezabo ponani de tema na scène ndeto bina mutu mususu sepelaka na obina na mususu sepelaka na elongi no ma sepel na yote vous comprenez da sepela na obina na yo na elongi na otamsu pe na façon na ndengo zalelaka kimia soit lo yenge ndo ndenge nyoso zaleli lo yenge kimia mutu na mutasepela nango da sepel na art na yo ma sepel na yo te da tanga oya ka pomo na oyo ye asepela nango soki ko seka na yo soki ko kangakanda na yo soki pe ko bida na yo amoni ngo sili mususu pe aoya po atali so lobby. Mais pour la danseuse kobala to danseuse kobala te bon ebele ba danseuse baza banda comme bala ebele pe ba voyager na nzela mibali donc to monyango soki mutu abali te na loba te ke zali babete ta mususu za asepeli na nute mususu pe eyaka te mususu pe na eyaka te ba proposera été mais ba nzonzingi wana ba biloko yo lobiana ba benga ngo ba nzonzingi dans le sens ni ke mobali yo boye ba nzonzingi wa eyela na ngo yeme ko vanda na kati ndako lokola mwasi nano na ko lokola mwasi libala nano eyela été donc mususu za asepeli na nute mais eyaka ba proposera mususu ba proposera na nute mususu pe eyaka te donc biloko wana so misato ezali yango moni bon mais na bandako bazala bango bazala baola bandako mabala bazape mama ya bana toyebi mususu mwa otanga bakombo na bango izate donc misu pe ba voyager ba ke ba poto na banzela mibale donc eza nka ndenge ya mutu donc libala pe pona nga ezali ka muto forcer te donc bandeko langa ya basi to lobela basi oui basi bandeko langa basi na carrière na biso musicale na ba o basala ka soki libala ezali kamba tango libala ezali kamba tango soki tango ekoki ata oza sali banga obima ata na se ya mai okobima donc soki ya te seke tango no ekokite poto zaka te biso na mokili oyo poto bala misusu baza ba femme d'affaires de nzamba sala mutu na mutu donc oko forcer libala ko simba te
au mona pe muta yebiso na bala 5 fois mais le là comment oteka na ozo mona donc ameka ngoze eti toza basi tokobala libala babeta na nango gazote libala ba privé la ngo mutu teke na bali yo pe bala non yali kama tango donc ya ba makoki makanisi ya nzambe na mabongisi ya nzambe nde nzambe abongisa soka bini na 2019 ekosia te po toza na juillet donc tam soupe o mona atiaki na novembre donc asko na vandi bona kiti bona désespéré tam sou na question na auto na ndenge na ngamo na moyi na mokili donc na désespéré donc na kangiango donc fona yeba kinaza mwasi nde na bayine bande na kubala na kubota bana na nga na kozala foyer na soki yete donc ezana no yete ngongi kokite donc libala to forcer ngote to betana na mpe ba gazote to tinda pe batna makasi te po ezali kambo nzambe mais toza basi tokobala boza basi bokobala parce que to ngati to solo kaka est-ce que yo comme yapi nanditi na nini kobina to le basi est-ce que yo siko pona libala comme yapi pone biki bato tuna nga ote mais alende les questions na nga soute parce que ote pesa numéro na e ba numéro makamu tuna vraiment communiquer bino mo bosila na bango ote est-ce que yo nene tonton déjà c'est bon na balité alende le posoki ni na vangu abali donc yo okozala donc en honneur à l'honneur quoi oza à l'honneur donc ndenge moke batu nanga po libala nanga fo ba journaliste bino bato makambuti bino bato bovani sa biso na ba kiti poto défendre musala na biso poto lobanya so to ligni donc bino pe ka fo bozala comme ba témoin donc ni na vangu soko bali alendele akozala à l'honneur vraiment merci donc comme alendele nanu a mondanité po ni na vangu abali nonte donc soki na bali okozala wana po yondo ko gidenga na makambu susu o nga na yebite vraiment po boyambaka batu nyonso ba marié ba danseuse ba chanteuse biso tout féminin boyambaka sikota na tour na yo parce que bato otala biso ba mo ebele ototonga mo bato ba yoka mo mingi ezate siko yo ndo za boye fiancé engagé bientôt marié au combien abi na bali na te marié te fiancé te donc na kata na zano elo te ba tonton sérieux soki mutu moni ko za na yo bon soki pe ba condition ba critère na ye et correspondre na yo bon peut-être occupé ko lira na parce que azana no libre donc azana no libre to peut c'est pas bonne chance et ça la paie bien mais lelo ne comment est-ce que okutana pe na escroc na mambabulu pour tout à l'heure retour bakeno na msongo na sepelaga na binaka asepelaga na msongo na sala na ba délire nanga mais en soi na motema alingi penzate yo pekuta na mambabulu kuta déjà na escroc ça dit moto mo boye na poso moko boye après batamo yo comprendre que waza une vraie nga baba bayaka stage pa na ngati na nzoto na ngati wana bayaka stage na nzoto na ngati donc so lingo ya stage okuta nango okuta nango po nazaka o bato baloba na zawana nazaka yango donc so ye na stage orozwa te po nasala baloyenge wana te babilo wana te ndenge yo ya na ndenge komona donc yo moko changer ka makambo mais soki ba tonton wana na bato wana oyo lobi baza posa obala ni na bango boyani na bango azana célibataire libre jusque là zana libre alors lelo ça la musique déjà après 10 ans na kati ya carrière musicale. Tu comptes arrêter avec la musique quand est-ce que vous avez pendant en tout cas autant d'années pour la musique tu comptes arrêter na temps ni bon na kokina ko tsena limite pour na zino elo musuti ya kosala moyen na tsa limite ezati non na zino ngelo muso sala te soki na zino elo muso sala na kotika na ngai yango po comme apena moment mo ngai te mo boya ngo me yango ndeko boya nga po bato musu eboyi bango lelo ko mba polémique lelo ko maka mususu donc soki eboyo na mito no eboyi ngate musique danse ilinganga makasi donc ilinganga po nyoso na lobana ngwe sala isalaka donc danse to sanga donc na mito na zwi nanga no eloko ko sala te moyen na tika no ezate moyen pena ta date oyo na ko tika yango ezate donc ko na ko tika yango ezali po yango te ndina okufa nango. Nina, un bon tonton qui se présente, qui dit, bon voilà, ngai na lingi na se porter garant, na balayo na tchona ndaku, tout ça la peut foyer na biso. Mais à une seule condition, que o arrêter la musique. Quelle serait ta réaction? On a besoin balayo tchona ndaku za la maman ya bana, mais conditions za kaka moko yo na musique.
boka bana lokwa pe bolingana makasi mais yo na musique boka bana wana ezande mususu tant na otika musique bon musique on a sala ngote pona kangama na ngote soki neti atikisa musique pona sa elo mususu na otika mais so neti atikisa musique pona vanda rabo pona zela mabongisi na to moni yango lelo batu mususu 30 ans ya fia ekifiançai oyoka ononte c'est ngata banda vanda bakomo bien fille ni ka quartier choko misanga bola olinga ngote na olinga ki fille ni ka quartier te donc soki otikisinga oyo fona sala o donc o wana na osala ezandenge mopo oyo pe esunganga wana pe komo sunganga dezaka lika mushange nga musala wana na vandi na komi oyo lingi otikisinga pona vandelo na ndako pona zela ba oyo proposer nga mais s'il faut peut-être mais s'il faut aussi il faut changer peut-être de cap yo olongola to longoli musique en dehors ya musique nini okokyo sala parce que c'est vrai ba compétence pesa la car moi mutu mususu na sala la musique mais na tongaka na sala la musique mais nga na kangaka suki na sala la musique mais en dehors la musique na okipe ko sala boy yo so to longoli musique c'est vrai musique eza pe parmi ba enfant chéri na yo mais to longoli musique nini o mususu nini na okiko zala nani sikoyo so longoli musique na za misale bela osala na kangaka suki na makambo ebele donc na chimiste donc na sala biochimie donc na okena ti na ti donc na za misala nga ebele ya kosala alors les loso mutu mo avec no asala au salon de coiffure au Coca oui on sala ngo bien pona na évidemment ma basuki makasi avant musique na banda ko kanga basuki pe lelo ndi aza ba collègue nanga miso za miso donc na ba voyage wana na ba chambre au changer au longoli tissage hautier modèle mususu bongo donc to sala ba biloko wana donc na yebi déjà musala suki na kanga basuki na yebi donc ça les ébélés ont changé. Il y a un petit souci par rapport il y a comportement à la danseuse. Mais est-ce que tu penses que Lelo ni naza a une très bonne mère pour na foyer na c'est-à-dire pour na mobile parce que mingi apparemment la danseuse ba milingara ko les caragnos c'est-à-dire qu'il y a besoin za neka propre fimo ka boakama fimo ya talent fimo se place donc Hermos Koki à côté couloir à Tunisa yo le baini ne pona nga yo c'est-à-dire est-ce que tu auras le temps ya kozala une bonne mère pour na banana yo oui mobilité donc il faut la monga faut mo tasse de thé là il faut chiler mai ceux qui douche du maraté il faut tokiler na kikoso tient na kikoso il faut repasser la ma il faut ça les fufu net à leader liel nga fufu il faut ça les fufu obongisi marambutu à kekop soir obongisi bana maramio soto est-ce que tu penses que oza prête maintenant ya komema fardeau ya bongo pona pena misala na kokipenda kunanga do na ozala pena do na ebité so na ozapela muto bat ba kolinga pe ba ko féliciter nga makasi na sala musala makasi na ndako na ngai na zala na mona musala te ndeti bat musuba sala orgueil azui mona musala futaka epo pona ka ba mona ete nga moko ndo moni ngabo na la mukano 5 heures OK mutu sa ko kate era na zo lala makasi na bandi ko torsionner ndako na ngai na silisi na azui ba sani na ngai na niki na bandi bilamba na ngai na linga ko mutandiki na bilamba ta kombela pe ndako te pona mona alwa neti kombi en bien te ponga linga tomboli pe na ba kiti le roi ser na ngai sa vambila yebi richelieu yebi bayana nga oyo ba yebi pe na ni na vangu do leki na bango ba yebi ki na sala musala makasi d'autant on a aussi ça bongo na tombo la bakiti na komboli vraiment dans la pangusi ndako na mona ngobele komi bien ti na vandi libanda na osa musala musunga mona olula déjà ndako dans la sala ka déjà musala makasi na ozala mwasi na kati ndako na bonsa mobile na po anite na zara déjà mama ya unique muto déjà o abayeba déjà lobe osala boye batala ngo déjà o azwa nango naza déjà na mwana o nazwa soin na ye o bato bayebi ngai bayebi na gonza yebi ke unique vangu ndoya mama zanga mukua azaka propre donc maman est propre et peu propre donc maman so dana sala tant dana sala unique bien bo balekini bon zaka bien vraiment félicitations parce que dans les jours à venir je crois quand même que ngani mutu nako zala MC soirée à mariage na yo comme des choses déjà prêtes pour au bala alors lelo naningi ko na musique toujours tout la kaka na art nengo sala boy lelo o sala musique ozaki nanu pe moi na mke okompe ko kola malembe est-ce que déjà musique et même là au déception na maramba bolingo qui ozala mutu mo tontomo olingi pe na yoza déjà artiste obina ba mona ko pape mena ko fiolomide mais alingi pe yo bolingani mais après aboyo apesika ka raison que musique
pour la musique ndé ça les keboka bon musique mais mélodie déjà déception oui voilà déjà mais mélanga au calme mais mélanga peu le sous d'or et mais mélanga déjà mais tout ça pour s'en sortir de nous ça la n'est pour s'en sortir parce que côté pe bolingo moté ma déjà lingi côté pe donc musique pour lingi pe musique au sens ça la n'est pour au les moment bon tant que pesanga passi dans ndimba qui passe pour yo tango ndeka oyo lubakiana otika oyo pose lo msusu tango yo osesingana lo msute otiki singana wana vandi na monike makambo ngana zo linga to na olinga na zana ngona zana ngana ngoto zo sala ngote tamsu na do ezo simba te to sala ngona malembe so ba biseko bana pose lo le de yo ko mo yibisa ngala za bale 15 donc ngamona yebi ke na sala ka biloko na so izaka facile na mbongo nanga na olande nango tu makasi pa na otina sali babilo nanga po fona zala no propre na zala ka bien po musala na sala ya ngwana donc yosko vandi singe sika moko nyoso yange baby donc na vandi ka wana pona tala ko après sko bando yisanga ba manga mususu wana simba te simba te donc memela nga ba déception na mona ki mamone simba te na zongela ka yango. Voilà, merci. La musique de foi est comme un peu plus forte que Yomoko. C'est tout à fait normal parce que c'est le salaka régulièrement et qu'on tape déjà dans Zoto. Alors, Lelo, ni na commission sélectionnaire nationale. C'est-à-dire Lelo neti je charge neti à Jean-Florent Ibengue. OK, pour l'équipe nationale. Bah le bien neza boy concert moza na stade de France. Bah danser la République démocratique du Congo, il faut pas que représenter Congo Libanda na France. Mais bah pesi yonde oza na makoki wana ya kopona. Bah danser o ba ko accompagner yo pour bokene bobina malamu. Na lingi ce qu'on appelle ça c'est la biso liste moko ya la leader combien 6 OK. Pesi ngai 7 danseuses au monique yoko kenobina. Donc tout ça 6 plus yo ça la 7. C'est-à-dire qu'il y a un orchestre différent. Et dans la carte pas mon pas ôté. Pour ça on va nous tricher, on va nous triquer. On va nous tanguer lorsque va combat orchestre on va nous prendre. Parce que peut ça sur liste na yo, il y a 6 danseuses au voyager. Mesdames messieurs, voici la liste proposée par Nina Vango, ngati. Na boy polémique na ba danseuse na boy. Nié muto azo pe sa liste. Donc ceux qui osa a on a liste OK pour ceux qui pété zela na tour na oya peut-être ko kende pesos. Nazala non a problème na danser na orchestre batunte ya ba patron mususu te to sola bien na nga ba mambana te donc ngai so ba pesinga des opportunités oyo yebisinga na orchestre Fabre Gaz na kopona merveille na Elliot des personnes na kepa wera na kopona nani chouchou na mabele ça fait 3 pa waze ko na kopona miko d'accord. Et pas Fali na opona Ozebamba 5 pas JB na opona Zambrota pas JB Zambrota après na opona et pas ya Robino na opona Filombui voilà Filombui ya ngwana bon en tout cas liste est ce qu'il y a donc ngana au répondre ba combo te mais bino boki ba combo oye moko à proposer je crois quand même tout qui na biso ko chiter parce que to komi pe na souka pour te tenir compte parce qu'après ça te retire quand même aux danseuses et que ça la bon te c'est la moi spectacle qui n'est là quand moi kobina ça là bien alors bien que peut-être préparer qui tenu te mais to qui on a néanmoins logique néanmoins logique et ça là bien alors to komi na souka ya émission ce qui les lonza malinga banela mokili alors bien zongisa makamusima na carrière parcours musical na yo moment nini okolinga te ezonga bi moment oyo eshokanga na kotikala jamais kolinga ezonga ekozala moment ni bon moment ngo ezaka tango na zo déception ya kolongwa pasi wana na zo wana tamsu likambo raison nango em na olobango te po MC zala mutema na ngamo yango na linga moment o pena na linga te zonga yango mais à part wana nyoso za bien tant kana linga na longwa do ezaka likambo MC choquenga et puis singa passe yango no mona MC tindi te sous tam suna yana nga sous repte nga mona zino décision na mi longo lino avant patron a longolanga nga mona c'est décidé que na oyana nga souté na sa mutema et comme nga rep bona vani na été rep bona yena nga te dona mi longo le déjà donc passe wana yango na kaka oyela nga tam supona longwa déception wana esili à part wana so no mona na ngeza na bien pour bibser na bibsia automatique maman la paradis na Kenya na Belgique ayebisanga ni na vango boye muto edikanga na danse que
munene na yo oyo zanango mema na vivre na nyonso donc wana do a tenga tiki na zala bongo donc ya na nga wana pina do ya do na ba my sister préférée ya yebi ko solo la ko lekali solo donc solo ezaka mbonti mutu sa ko pesa ne mbongo te mais a marka kayo kaka donc apesi nga mbongo te apesi nga eloko te mais donc na sepela kaka donc ozala pembeni na sepela kaka solo ne po ayebi ko solo la donc il y a le comme BBC automatique wana donc ayebisa nga bongo te ngo moni na mema kaka ndenge na moni po eloko nyonso fo o mema ngono mingi na oza na mwa mutu na yo desi na dance fo za mwa mutu no mwa boy oyo landa pe oyo dans idéologie na yo quoi izala neti mutu boy idole na yo idole na nga neti mutu boy to boy boy izalaka na danse izala mutu na mutu nde bazana ba danser nde boy yamba bon bana ba idole na bango. Alors le plus grand souvenir aux Alarana ce tali na mamba musique souvenir nini aux Alarana ba souvenir eleka ebele moi otanga ngona TV zate eleka ebele pona bona nga ba ndoki ba yo freiner nga ba yo bloquer nga dans lobate ba souvenir na nga la musique na yebi kezano lo liboso sengo de ona lukaka la joie donc avion na mona ngoli kolote avion pesa papa mbote te na matango donc tala ka avion za DC te quoi ba avion pe nini donc ba avion pe ils sont différents de la matango déjà ba ninga ni no de ba danseuse d'après un nombre ils ala en 96 pona nini bo wele la nini po mona ka keno o sona pe na danseuse te mo keno o alinga ngati yo ne pe msu bo bima pe place mo côté o te me asepela na ngati ils ala pona nini. Bon, dans ces non, jalousie n'est pas mon ninga, ils ont un qui toque, beauté nan. Soit mon nous a beauté de, ou bien bien, donc on a musique au coquille signos. Pour ça on a beauté na yo, on a charisme, on a aspect, donc aspect coquille on s'attend coquille au coquille na yango. Donc moi aux angana ba événement zati. Soit Monica ba bilo quand c'est dans lingati. Yo binaka ba sepela na yo ba bilo quand on sepela na eti. Donc yango na combo danseuse za mututé za combo. Pour mutu mtaza kombo na desi na vandi bo oloba danseuse ya kofi mais nazani na vangu na ndako na papa na nga na libota na nga ozo ko pa danseuse za kombo wana ki danseuse pona nga ya no déception ya nene ya musique kombo wana pona nga déception numéro 1 po kombo wana eza ba biloko ebele o elukeli bato ba problème soko zaloka ni na vangu na ndako zaloka ni na vangu na ndako zaloka mami tazoma na ndako zaloka Sofia na popo na ndako. Donc soko lingoko maka kombo wala no so tiango esimba te po babenga biso ba danseuse mais mutu na mutaza kombo ne ba botele mutu mutaza sirno na oyo ayebi ke bat ba yebele nango mais kombo wala nde mutu yango na nde ba problème yango na nde nyos soka mutazuka kombo ki danseuse donc awzane mutema malamu te awzane ka mutu ba problème koluka ba problème ko koseya makambu donc panza batu nde batu misuto omona a lelo donc pour à vivre bien a tebino na rankine aloki bino bo potana po yaza bien so amoni bino bozara bien les ba photo ba Facebook bozo tambola e ko soye donc lukaka bo potana a créer pour na créer koto donc kombo wana et danseuse ezamabe déception na numéro 1 la musique kombo wana. Merci beaucoup Nina Vangu, mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Alors toujours ceux qui s'anabiso comme d'habitude. Alors numéro de contact on a tout a besoin de contacter parce que on a dit que on a déranger les sous fiwana pesanga comment pesanga numéro s'il vous plaît numéro na ya contact pour na bino tout a besoin pour cela na WhatsApp imo tout vous en avez besoin pour na Facebook na eto a pesa ba coordonnées na union surtout au boki kozwela facilement. Pour permettre quand même bangope bazala na kimia ozana bezo sola na solo la na eza mahamna bino nina pour tout combination na suka. Bon numéro na ngana nous eza 081 50 plus 243 ouais. 81 50 779 na suka. Siko numéro na oyo eza numéro na ngai na bengo yanga pona saila ngo siko soki yo obenginga pona buzoba to benga pona makambo yo zo kanisa okozwa no eloko te pona za bandenge na nga mombo nana ba discipline na nga ya vie o nga na yebi na mi pesa pe na salela donc ato yele po numéro na tiango bona na exposant de na exposant bona yebi ke mutu ba jar nyoso ko ya donc ba jar nyoso oyo yebi donc ba escroc
ba ndenge nyonso wana ba kozala donc soko zana obo ba ni na vang orozwana eloko te ponga neza be mokonza ko bloquer donc ngako na block kadena donc tonka na monioka la monika ndeka obandeli temps tonde na zabo na bengi yo teke oya na vina nga na bengi yo te na sepeli na bino po bino nde bosala ka biso soki na zangi bino na za eloko te donc bino bo ba fan na biso bo sepela na bino botombola ka biso mais pona ba aventure na zoki numéro nina na tiako na WhatsApp na kwa no sola nde bando komele oro sambo na yo pamba ka kicho na vandeli kicho pe na yo bimela yango pe ka ndena oyela o susu donc na linga ba aventure te na vina na za ba discipline na ngala pesa na za mama ya mwana na lokwa ba tuté ba wanga na bana na bota na bote na bota série ya Pampex donc ba bota série ba kushi bazali donc ngala kwa la bota na ngala lobala na za mama ya mwana donc na za na mwana na nga o na pesa éducation donc soki yo yelinga ba aventure na ba téléphone eko simba te donc sola na nga etake fan o sepelaka na nga o sepelaka na musala na ngai o amonika sepelaka na musala na nga te inutile ya kozwa numéro na nga po abenga nga po na ko bloquer donc soko za posa ko kumisa musala na ngai ko pesa nga ba conseil ko encourager nga benganga sola nanga eza problème te o nazaka na poto na ya dans une semaine etalio nazoa dans 2 jours etalio dans sala ba je wana te outi nanga na Facebook yo nanga na WhatsApp po bano sanga ba je donc partout na ko bloquer yo pe ata mkomo to otinda muto yeki chasa na kuta no jamais na lenga catch te body tende na uti loba musana nga epesa nga catch epesa nga body so za posa ko kabela nga na kozwa mais na ba aventure e ko simba te si et aussi maté alors quelques remerciements mabanga ndezala ote obwaka ki batuna ote mabanga taka la mibenga ni avant ki chassa donc batu baleke belé donc batu baleke belé moi et ça la moi bien te mais moi quelques batu o bazay ndako po ça na ngoma beti na linga na bino nyos ba fan nanga ba fan ya quartier la te ba fan ya musala nanga na linga bino makasi na linga bino makasi po boza batu lokola nga jamais na boke olinga banyama na zo donc na linga ka bino na pesi mbote na ngai na BBC automatique mama la paradis asola ko leka solo na pesi mbote na mina gondi craquement vrai chéri poupée Barbie na kati ya Dubai na Dubai na pesi mbote na Ornella Nela pardon Nela na pesi mbote na Nela bazana mina gondi sika moko na pesi mbote ebele na pesi mbote na Kelly Yolu master nga wuti Angola et Kinshasa asola ni na mvangu normal ayena na ba polémique te makamute so ndeni te na pesi binoso mbote bébé unique na ndaku na pesi mbote na Bordes Bondo na kati Boris Bondo na kati ya Luanda merveille maravilha bona moni so bata famille na ngapo na boyi ba polémique na boki vie na nga na pesi vie na nga mbote Anthony pardon Anthony mon vieux comme zo kima nazo lingala Anthony Petit na Londres na Londres Anthony Petit na Londres na pesi mbote belé do bat baleke belé na pesi ka ba mbote na bat nyonso na patron nga ko felo mide azaka ndinga zalaka azala na kimia do ono sezana ka bitumba ya musique ezala bona ndako no zaka papa ya bana uzala papa ya bana éducation pesa bana no yangwana ndengo memela libota no eza musala opona pe olinga donc ezala ka boye na ko finga na ko sala nyonso fuka na matoi do ba mbote na ka ya. Merci beaucoup Nina Vangu. Mesdames, messieurs, alors vous qui nous suivez, alors donc juste cette émission sera aussi diffusée sur RTVS 1 FM. Donc voilà pourquoi c'est au moins on appelle de temps à autre, tout ça à micro, tout ça peut côté. Alors vous voyez non, beaucoup qui même émission on a RTVS 1 FM donc chaque jeudi et vendredi à partir de 18h30 donc bon là on a même émission Oyo et puis merci na bande côté ou bozi occasion ya kolanda biso en tout cas Batu Baza est belé. Vous continuez à s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Si gestion remarque, bah numéro ils allaient afficher. Bobenga, Toko Solola, sans problème. Alors, pour Nabiso, Tosuke Awa, Tokutani dans les jours à venir. Donc, si Dieu nous prête encore vie, parce que tu vis que tu as Bananzambe. Le reste, c'est tout ce qui n'a pas beaucoup Nabino. Tout bien, vous s'abonner, vous partager ma vidéo parce que comme en tout cas, il y a trop. Alors, comme on a vu sur Nasuka, en tout cas, tout le monde est sous la Mikolo Koya. Bye bye.